oyo koza nango ya mabe te me ya maboko santé que Nathalie a star donc autourner yo baka côté na moi star na biso ya Congo donc yo bikaka na mayele moi gentil et ça la va bien ce ko lingi obengi mais siko non te donc obengi tuni question to yo ko Nathalie a ko répondre ba tout ma maman tout balingi ba konda ba papa tout balingi ba konda Nathalie azana ko azo bo malamu ne pas abo mané secrétaire. Là, le quoi, tu vas dire, sous au salissimo, ça va dire que Kangaboy, Finara Mayaboto, Nyonga, oh, Kedaraboy. Mais pourtant que au salabon, tu me tiens bisabaninga. Mais Nathalie, vous m'avez fait la vérité à oh, et à Sali, n'est azo kendinango, tokoye bangana bino ensemble. Ceux qui ont continué l'émission à biso, Kobo Santé, Kozala, abonné, Nana Rocho, Yangoka, de Tosenga, Kabade Konanga, Zala, abonné, et que ça l'a bien makasi. Pourquoi pas pour aimer vidéo, et que ça l'a bien ming. Bobi Kaka, so te mo star na biso Congo, pas mo kana mo kwa za star na ba. On se toza star na biso. So te mo star na biso Congo, za to kota kota, to partager et tala batalama et que ça là vraiment vraiment bien. Merci. Na okota Nathalie. Hello Nathalie. Hello. Look at you. Non. Nathalie, comme nous croyons, on a 12 ans. Donc, Nathalie, 12 ans, toi, comment? Comment? On va bien? Oui, Naza très bien. Scalaire? Makasi. Dernière fois, tu as écouté Zaki, est-ce que na combien de mois comme na combien de 8 mois, 6 mois? 6 mois passés? Je pense même pas 6 mois passés. Je pense une année passée. Ah bon? Dernière fois, tu as là qui? Ah, dans la Roche Show? Ah, je pense que dans la Roche Show, oui. Mais pas dans le privé, ouais. Dans le privé, c'est bon, mais dans la Roche Show, une année passée, hein. C'est maintenant ton salaire. Ouais. Comment santé, ça va, famille? Oui, ça va très bien. Bonne chérie. Aza bien, ala l'écoute. Bisous, tu là avant, moi. Eh, tu connais le patron, toi, tu sais la héros. Ah, ça, la linga, normalement. Naza pe mutu déjà pyjama. Donc, dès la semaine, nasa robe, na derrière ma chaussette, nasa la tipo ngala kamalini. Donc, soka na silisia, na koti maman douche, na longo na maquillage, na zone ile babotangai, ay na koti maman na pyjama na ngala maman. Olali, voilà pour la mouka R, 4 heures, t'es boy, Nolali R, voilà 4 heures. Pongé 4 na 4 heures. Eh, Nathalie, boni, to sepelu comme on a yo. Les bêtes de la rose, il y a la biso Nathalie, il y a tout le monde qui a Instagram, tout le monde qui a TikTok, il y a la biso Nathalie, tout ça, c'est un secret. Oh, Nathalie, comment ils ont gardé toujours, taille ou azanango. Mais tout est d'abord une année avant. Toi, après, tu es d'abord avant ton zone ici. Il y a un biso d'abord, qui m'a dit que tu as mon poussé, peut-être que tu as la vidéo, au sein de biso, tu as mon poussé, et ça là qui, ok, Nathalie a ça là, opération ou a ça là qui. Ozalaki vraiment à l'aise Nathalie, oh, comment qui n'a pas été, comment la biso, tu as mon mouké, en attendant que tu kota. En tout cas, la rose, na koma ki munene moko pe na koma ki incontrôlable. Koliongo la koma nango, nzoka kosa. Éléphant, ngana éléphant, tu peux la course, ngana gagner éléphant. Niveau kolia ngana mano kolia, et kolia te ils ko dévorer Damas. Ouais, ils ko dévorer Damas. Donc la bana na éviter à péter le bano uta wapi na ko posto pangote, nzala suna sisi kolia. Cantine ya KFC wa cantine bucket wano ya 64 chicken hot wings. Jisi na pese moi 4 pour ya mingi te nga 60 wana nga moko. Après c'est si la même lisusu bucket moko pour na réserve. Wow, on a tout compris au potant moyo kanzala après 2 heures 3 heures. Après vous si ko to lo baté lobby to lo ba 30 minutes après. Non. 30 minutes après. Niveau na éviter estomac nga na si tomba bimisa kengo ezaki munene moko. Ezaki incroyable. Allez, JP. Moi, bouteille à Fanta. Nga la une Sprite. Sprite à bouteille à Fanta. Non, mais là. Allez, tant ici, il y a la danse. On tient même pas d'affaire. On tient quand même pas d'affaire. On tient encore dans mon live. Ah, na verre est malembet. Ah, na verre de nani ba j'ai au koya au père de moi ba quelques centilitres. Na moulani kaka kende ka mbalamoko. Allez, mbalamoko tant que kiti Damas, na bati sous soso na frite di susu. C'est et comment est-ce qu'on a niveau moko na ko so tambola te? Oui. Na comme Congo pasi, na comme une so na lali pe mekangami, on dirait na kufi po ba poumon ils ont ko pe maté ba graisse comme belé. Ba graisse et ko eli ba poumon ba nini donc et comment qui tout dans ba graisse na comment qui ba graisse les qui belé que ba organes les autres fonctionner sous bien te. Allez et là on peut se choquer nga makasi tant ba règle stopper.
Oh, bah, donc, Zana, on a dit que toi, on a dit donc, tant qu'on a mon néné, période de stopper, aux autres, oui. Et nous, on dit ça là qui est période de stopper. Mon nene soki eleki nzoto akomi na surpoids moki azokosa fonctionner te ekoma ko shut down ekomi ko bafonction ekomi okatana ekomi ostope ti elo etikalaki na pike crise na kufa sikoyo ouais ntango estope nga babi esili jise nga nakoti ménopause jise bi jamais yo jeune bokokota ménopause nga bi jise nakoti ménopause baregle ye lisusu te 2 3 mois 4 mois ekende kaka eloko te nakopeya ndire mwasi ya ménopause eloko eza susu te nake pas docteur pendant qu'il n'y a pas GP na pas docteur pour l'on baki règle ezo bimo lisusu te ebisa liboso na bakende te oyebi nde ezalaka biso baafrikain tolinga pas trop bahôpital tozala tra nakobongana nga na kobika na ngai mais nazomonaka ezokende kaka ezocontinue kaka eloko ezoya te donc moyen mpe nalata pampers na ngai nalataka oyo na période eza pe te donc rien ko eloko te pasi mokongo nakotambola naokotambola te so natamboli natelemi parce que naokokotia mokongo boye te kilo moko na bana omema na mabele na libumu elekaki ebonotianga boye naokotelema boye te parce que so atemi boye ekobukanga mokongo mpo bagrese eleki aitango nake pa docteur alobi mpo na surpoids na yo yango wana omoni ke ozozwa so baregle te yango ndolakisa ke obota lisusu te tanga nayokaki ano abi jamais oyo il faut ngai comme naokokomi stoppe te il faut bastoppe nga so bastoppe nga te nakete na balabala batutanga comme ça bastoppe ngai comme ça nakoti koma nakolia lisusu te nakata koma nakondi oto nakomi kokanisa batianga na hôpital na chambre froid balalisi ngai pendant 5 ans ale 5 ans barelamusi ngai wana moto ayaka na bulu wana ezalaki Michael Jackson sikoyo mpo nabaki so ezalaka anga mpe nakeka kuna na lali 5 ans te babima 5 ans nakondi mpo baopesanga banutrition ya moke ti nakoki te naluki na bainternet clinique nini bakei kosalanga liposuction moni mingi mpe meme bapatient sikoyo ntango bazoya kosala bademande bayaka na liposuction motu moko te akanisaka gastric sleeve alors c'est là que agence ya health and beauty travel ye mtebisinga alobi natali oza na tai oza na kilo nini napesi kilo na nga baserie nazalaki na 103 malgré nakomi na surpoids mais nakilo na 103 alobi normalement na 103 oza nango oza 1m70 eza impossible mposa liposuction okoki même kokufa parce que bagrese eleki ebele e osala plus de 5 heures opération or eza mabe. Alors, il faut aussi la gastric sleeve. La gastric sleeve, on se dit, oh, gastric sleeve, to kate suma. Eh, ko kate suma. Non, on kufa. Non, kufa ta jise jamais ko pakabolate. Apo ke kufa kula pe ozonga lisusu te kali gonyo suka po. Tika ka kolia pe kolia pe leki. Kolia kala lemi ko suma ba misuni. Congélateur ici là, congélateur il maintenant et ça là 1-2 mois normalement. Bilok bisu sombi mais biso bo sala 2 semaines pour aller Nathalie azosi Sadamas beaucoup na kobe ko soupçonner bande ko jise po bande ko jise ba équipe na biso ba ende za la ka bande ko mobile ba ye Damas azosi la rose na bi de jise la bi jise bande ko ba Sadamas debi ba ye bilok esi nzo na bango te ngai donc comme dans un rap polélé to so la rap bien la bande ko jise ok comment quand ça va se mettre qui bon Damas ils aussi là nzala miezo kota noki comme prévu comment ngabi o se ya ba mbalo ngapa eso wa bien bo se Damas ngala lia na ko mingi te zane yo mtolia mingi o ngabi ngala lia mi fo ba benga ngaya na tani ya teli yo mtolia ngala lia mingi te zabino bino bo se Damas boke na po su misulita bo si esaro nzoka ne microscope balongwa kinanda ndi place bo comprendre que ce qui zaki bango pa ndeto yo komona ezala kinenga ali confirmer ya raté dépression ye lisusu babi opération pour qui ça en avril et poussani la rose naki na ça 3 oui na août tana ki ça l'opération na comme na 115 wow na 103 baba ki au centre d'opération baba ki kita mais aucun informatique baba ki tena kita baba ki il faut na ça la gastric sleeve
Ndé biso to sali D'accord. ba discussion na ba on ba barenga iblo mo bongo non. Ba expliquer ti na yo comprendre que non et rozango na risque était ils ont sur 100%, 99% ils ont sans risque, 1% ils ont nani Risque. malchance. Donc ils D'accord. ont risque il y a bien ils ont belé il y a mabe ils ont trop. Alors tu na signé là ben on a ça en kaka. Ba tcheki skoyo opération en avril. Oui. Tokoma kana février nde parce corona yakat. Oui. Ozeba. Non, il Corona m'explique. tanga ye bilo nyo se kanga mit. Donc opération nanga pe ba pusi. Ikalabe. Souci wana ke opération ba pusi. Esali ke na lie lisusu na souci. Allez, nazaki na 103 na février. Tana ki osala opération le 12 août. Na komi na 115 kilos. Notamment tout le monde eloko. Nabi que ça trop personnel mais là tout na kaka. Tant quand même munene bongo. Est-ce que même tout père, vous avez qui père qu'on se fait ça papa pas l'aise, bien on est comme ça les sous na papa. Te ezaki échanger nango te mais eza eloko D'accord. moko échangeaki pa nasekisa bino jisa alobaki yango apreta na yo konda alobi Nathalie moko omoi nde ezalaka otombola oyi nde ozotombola kilo na lipeka wana kilo yango eza nini abi aotombola poids lourd atoki azokoka lisusu alembi wana poids lourd wana nini mopende na ngai mopende moko eza poids lourd oyo ya mibale poids lourd ya mibale abi na okosotela bano souffrir na bano souffrir donc ekomeka système ngai boye parce que système mosusu eza te mpo solo ameki basystème mosusu nazwi crampe likolo ekangami oto so ameki système mosusu nakangi ye libumu mpo ye aza mokele mokwape donc nakoboma ye mpo kilo likolo ya libumu na ye donc ekomeka système kaka ngai prisonnier kaka. Ok, Nathalie, on décidé, ok, Turquie. Tu as vu que maintenant, tu vas couper la Turquie. C'est où on est rien qui a. Bah, série, même le sali, bah, Congolais, bah, peut-être, bah, disons, tu es béni, bah, série, voilà. Donc, bah, Congolais, bah, qui n'est qu'au sala, à Koufi, bah, n'est qu'au Kouf, mais ok, n'a qui petit Turquie. Pourquoi pour ça, qui est en Belgique, ok, au sala, na Turquie. Vous avez qui dans confiance à docteur, wana, est-ce que vous avez qui dans Moutou, oh, à sala, qui est à l'hôpital, wana, ok, n'a qui? ezalaki na ami moko azalaki na hôpital wana e ngai de toute façon ngai nazala motu te ke bato bazokufa baosala boye ngai mpe na bangi ngai azala biyoka te de nature na nga ngai azala motu mingi fo nga mona na miso nde na ndimi ngai azala te kaka yo koinforme ngai ke bato bazokufa kokende te nga mona ke eza ndenge wana comme ça nde na ndimi mais yo oyebisaka na ke te ngai mpe na fandi lem so eza yango bongo te moni donc ngai na mama wana na bana kokanisa même pas ke soki nini nalobaki soki na okufa naza deja kokufa so na okufa wana seke jour yango etangamaki ke na kokufa ça sert à quoi kobanga liwa soki toyebi kutu te mokoli tokokufa mais na monene nazaki nango bajour na ngai ekomaki deja compte naki deja naki deja na barègle te donc nga na jisi tokomi ndenge moko tokomi mibali nasu mwasi te na obote susu te na okoncevoir susu te na okosutambola te na okokima susu te nafanda kaka na silika yango moni mpe photo wana donc photo wana eza impossible mpona seka mpo naki na méchant fort mpo nini nakomi boye me ngai moko nakozango sikoyo oyebisa ngai moto abongo oyebisa ye ke kokende kuna te bato bazokufa ngai nayebi ke kuna eza solution na nga nakendaki nga moko kutu natu na nano omo ntango oyaki monene ezalaki après kobota kaka nde kolialia oye monene ubi ozalaki na basusi ya bika nde ezalaka mosusu vie esalaka mpe mosusu na basusi ya koma monene ubi ezalaki kaka ke ka bilialia na yo moto ekomi soki yo monene ubi ezalaki mpo oboti yango oye monene okokita te ezaka zemi eyaki kobakisa un plus ça c'est sûr mais à part wana nazalaki déjà heureuse na nga moko te na bapoids na nga naki te na problème nazala deya na problème ya surpoids depuis bomwana ya rose yango eloko wana nalobaki yango mpe na chaîne na nga ke eza important biso baboti oyo tozobota bana na biso to apprendre bana na biso bafingaka bandeko na bango te bafinganaka te basetakinaka te monike nenenenenene oza mwindu oza zolo monene biloko mwa bon biloko mwa mike ok ntango parent olobaki no eza yango eza bomwana baosakana bango eza bolinga famille mais bozoyeba te effet nini impact nini ekokose na mwana yango plus tard
yango mte kozala ke mwana akomi insécurité na eloko moko nga lelo so nakoma kopakola nakoma pembe eza la cause eza la raison te eza te kaka na pakoli mpo na pakoli parce que babandaki kofinga ngai depuis bomwana babanda kofinga nga mwinda ngolo onga siko Nathalie Kangami tozela ye internet na ye ezonga eloko vraiment Nathalie azoloba eza vraiment point moko vraiment important oyo bamama tosalaka te na bandako ke toboti mwana aza na mwindu ya kitoko chokolani ya kitoko ana couleur nzamba pamboli ya kitoko na ye te so biso tolingaka kaka pembe Nathalie loba eloko bandeko koloba eza vraiment important mpona biso bamama. Oui, donc babandaki kofinga nga mwinda ngolo sikoto balasinga mwinda ngolo nga ngoyo yo mo ebika ngolo aza kitoko te aza kitoko na ngolo aza mabe. Oui, sikoyo azala kitoko soko otumbie na kwanga na pilipili ya pusi ya pembeni nakolia oui mais nakomona ye boye non naomona ye aza somo moni aza kwa nyoka siko bazoyebi biso siko ke okokani na ye te na yo ekokani na yango wana eza 1 2 babana ofinga nga mpo nga nakola nazalaki na bapoint de demo bapoint d'amour babenga ngo na français naki monene kote ya loketo toujours nazala nakola nango depuis siko babandaki kofinga nga ngo bazoseka nga mokongo kuna toyoka église nzambe tala kuti uniforme olati tala batenis ebimi yo mpenza il faut sala pete boye kitoko te ale kuna kote mosusu frère na nga azoloba oyebi nini soki olingi osala carrière basi ya pembe babenga bango pelisa mwinda basi ya moyindo babenga bango boma mwinda siko yebisanga siko yebisinga alobi soki babomi mwinda yo temi na podium bakomona yo te bamona nga te tela po bonka yango bayebisanga yango na age ya 14 ans mokolo nga na banda kosimba hydroquinone ti lelo nasala so hydroquinone te mais eza toujours baéclair ekoma siko baéclaircissant mais nga na kolinga jamais ozonga na mwindu mpo etikala nga na motu moni etikala na motu okotwala ntango osimbi hydroquinone mama na ndako alobaki nini ntango amoni ke mwana nazalaki mwindu mwana nakomi siko kokoma pembe estce mama na ndako alobaki nini sala mama choc te papa alobaki nini bien sûr esalaki choc mais eza bango bakoza yango so bolingi te mwana ngo apakola botika ofinga ye ke aza mwindu ya ngolo aza mwindu lokola baesclave ya noir surtout dessin animé moko boye aza mwindu lokola verni monoko rose nga sitonaki mwindu bongo baosuku baokompare nga na bongo en fait baokompare nga na biloko eza négative na place ke bapesanga compliment ke mwindu no kitoko yango te boostaka mwana akola na confidence akola na confiance eza très important mwana kola na maloba ya kitoko ke maloba ya mabe ata botakine na biloko ya bien ke yo ozalaka trop intellectuel akola na fierté wana mais so olobaki yo ozalaka zoba na mutu na ye mpe akocroire kazala zoba akola nango akoma na complexe mobo alors c'est ça ke oyo ngai tant que parent lelo na bana mukomo mwana nga liboso Giovanni atunenga be mama kwani yo za pembe bis nga aza mwindu atunenga na ese pe vérité bi nga pe nazaka mwindu lokola yo natiaka mafuta pe comme ça nga pembe ok mais po nini kasi eza kitoko te koza mwindu nga bi eza kitoko makasi mais mama aza star aza artiste nalingi natia bacouleur yango moni natie mafuta oyo ke elongolanga mo baproblème po onga nazango po c'est vrai ka nakola na mwindu mobo na munoko ende na soki obotami oza na moustache mo boye ke baswaki soki baliaki banyoka ngasko ezaki mwindu mo na otuka munoko ebana koderange nga pigmentation ezala makasi kote wana yango mpe mte encourageaka encore plus natia mafuta ya hydroquinone mais na entour ya banégativité donc biloko wana nyonso tu nakola nango mpona opesa yo réponse ka question tunenga so naki heureuse te yango sikoyo komona sikoyo ke naza surpoids ebandaki korappele ngai ndenge kozala na bapoint d'amour ndenge eza mabe ndenge eza mauvais ndenge oza kitoko te ndenge ala mpe babute komi obimaka mpo monene ekomaki donc nyonso tuna ebandaki kojouer rôle monene ozwaki baoseka o na misuni ezalaki ya se wana est ce que ozwaki idée te ke okenda kota sport
est-ce que ba décorer pour tout le monde qui est dans groupe na famille tout le monde qui ba yaya ba zaki ba lek ba binga le ko ba zaki ba to sport et bitu so ka mine ne be zaki bongo ni na olupa mais est-ce que idée que OK na te le ko yemba na biso to ko joke o ba no sala sport parce que idée wana te bah après ça va idée parce que ce ba bina ça sport et comme critique positive mais bah on va non ça la critique positive té bah on est toujours négatif toujours obi quand les gens à école bana ba se kayo ndenge zaki na ndako nazo se rappeler ko wana kuna obosa na ngo te to ke l'église na mi kangam na chambre pona uniforme pesa ngai ba point d'amour pe bima kiko ibimse nga mabe moko oko imaginer te sikoyo na mi kangi na chambre on se ba se kanga na couloir biloko na nyonso tu po bayebisanga kekende osala sport sala boye non bango babaneka koseka babana olobele ote kekende osala sport po fonda rien bango baseka kaka baopesanga solution te donc na mutu na ngai nakoli na pas solution ngai nakoli kaka ke soza na problème lia na yo kaka alors na ndako mpe mama na biso bitekuteku na fumbwa na makayebu batia soki na mai biloko bakongo te wana ko ekomaki abolema kaka abolema ya ndako chaque jour nani mfumbwa na nani makayabu euti na mai ngati nasala rebellion nabi jamais nga ko vivre boye te toliaka makasa mpe kendere eleka na mongongo te masala bi esol ndo bota obala ejo kile koyeka kolamba kolamba kide kolamba mama nasala bawe nakene ekole kolamba na komi oyekola ba recette ale recette na yekoli ndela sana ibolamba bilo rebele mais eloko nga na linga koloko afite ezalaki te po fite eki facile yango sko na kola nango ti na kata ndako libala jise aputana na frite est-ce que eka koseka ezoteka koseka donc ndeko koseka na kibo mwana yango esalaki olongwa mpe na groupe ya famille okoma no koyemba no naturel ozala no teke ezosusu nozalaki koyembela nzambe esala yango esala bongo teke otika no koyembela nzambe mpo bandeko koseka o mingi mpa bato bandeko koyembela bandeko bozalaki na groupe bozoyembela nzambe bon wana mpe ezojoue mpe rôle parce que ngai toujours kokola na nga nakola na amour te nakola na amour à famille te amour à famille oyo ezalaka famille osentir ke ya l'amour le seul moto ya baopesa mpe amour eza papa na nga mpenza ye le seul abanda koloba je t'aime Nathalie olati kito ye moto baopesa bacompliment quand même ye abanda osola na ye quand même mais le reste non nayebi mpe te soki ezalaki mpona nini mpona bango peut-être namona yango mpe na bafamille ebele ezala bongo ke na place ke okumisa ndeko na ye mozo opréféré ofinga ye négativement mpona ye eza neti façon ya kolakisa bolingo ya ndeko na ye donc mais toyebaka te ke esalaka impact na moto mais siko ntango nakoma okola na 2005 mais nakomi jeune fille naza na droit oloba non et naza na droit oloba oui na comprendre na découvrir biloko mosusu na ndenge na nga mais nakoki olongwa na nga mpe po groupe mpe de toute façon mpe porte ngai rien à part succès ya musique à part musique mais y a rien d'autre oyo nga nazwi na kati awa parce que biso communication na biso ezalaki musique nte bana communiquer biso mais ndero yango communication ezalaki te mon ezalaki ka église so église te makoma église te makoma te église te makoma soki boza na famille babandi kofinga yo babandi koatake yo donc ezalaki facile mpo na nga ya kokende me na ndimaki nde te ke kolongwa groupe engaki kolakisaki na longwe mpe famille totalement moni faki na signe papier batralala donc nyonso tu wana ezojoue rôle oyo ke na yango positivité oyo nga na kolongwa oyo nga na kozwa na expérience na nga eza ke yango mte ekomisi nga motema libanga lokola beton sorry Nathalie sorry po kimanga te est-ce que bomone koyembela bozalaki na groupe koyemba ezalaki bongo nde koyembela nzambe obi ezalaki kaka bonosala bino ka musique nte bozalaki na groupe bonoyemba na nzambe ezalaki koyembela nzambe bozosalela nzambe boza baser obi ezalaki kaka bozoyembela bino kaka boza bachrétien obi bozalaki bachrétien te mais bozoyembela bino ka nzambe non tobana mpe koyembela nzambe en fait mpo na nga personnellement ntango makoma ebimaki tozalaki vraiment na losambo plus de 100%. D'accord. Mais wana ezalaki siko nzambe na bomoi album ya nzambe na bomoi soki mpe oyoki yango soza motu spirituel oyoka ke onction eza mpe na kati wana mais le reste ya baalbum en tout cas ezalaki ekoma nango kokita mpo succès ekomaki trop
succès comme qui est impossible dans sambela et comme que nzambe c'est important tous dans succès à quoi ça sert pour nzambe aza projecté ndenge ngana kolela nzambe aza projecté pour na kolela mais so za na esengo fonctionne nzambe sili on comprendre sikoyo donc ezalaki mingi bongo mais eza te ke tozalaki bato nzambe te non tobale vraiment osambela mais nga moko personnellement naki toujours bien sûr nga mpe na bano osambela parce que nga naki mosakoli na bima na église ya bima na bande koprophétise bavision babiloko ti sikoyo mpe ezala esila nango te namona toujours biloko mais na nga na bano osala miziki plus mpo nazosala musique mpo na nga ezalaki pas trop différence ke naosala musique ya nzambe to naosala ya nini ngai ezalaki na bana mwana nga différence wana te ngai nayebi non toki kotia iloba nzambe mais naza estce naza chanteuse chrétienne non ngai na bana komimona bon te na bamona kaka naza chanteuse nazalaki neutrale toujours ok totiki na biso koto ya musique oponi na yo kokoma kote oyo okomi wana ezali choix na yo tozosupporte o toujours oke na Turquie osali oye Nathalie ntango okendeki ozalaki déjà obaki ozalaki na kilo ya 115 ntango oye ntango osalaki na émission okomaki na 80 quelque mais 70 quelque si je me trompe pas mais on dirait 70 et quelques ouais sikoyo tomona sikoyo kilo na lelo okomi na combien 64 sikoyo Nathalie na yo moko oyebisa biso bato batuningaki Nathalie Stéphanie tuna Nathalie question oyo est ce que Nathalie azokende kaka mpona asila akoma kaka mopepe tomona te lisusu te totikala kaka komona suki tozokomba lisusu Nathalie te déjà akondaki mais azokende nango wapi Nathalie répondre biso pardon près d'autorisation te na sukia en tout cas en réalité nde na esaki yo la fois passée na changé jamais régime nanga na changé pe quantité ya olia nanga te mais nzoto azaki toujours na besoin akita parce que alongola ba excès de mai na excès de graisse oyo eza ma place pardon indésirable donc yango wana obligatoire nzoto ekiti ti na 74 mais en tout cas na 74 nga na okita juste donc otikali comme ça ouais bato batina tuna lisusu Nathalie toyebi déjà ke ozalaka pembe me mafuta nini oyo ozopakola mpo toyebi te soki ozolanda rythme ya Michael Jackson déjà kuta kenda na ye atika biso bato oza na mokili mais ozolanda toujours rythme wana tozoyeba tozokende na mafuta wana wapi est ce okoki kozonga na mwa katikati oza une between pembe chocolat yo na between ekosala bien yo sikoyo oza trop clair mafuta babiki balingi yango lisusu te yo koloba nini est ce okopréféré lelo ozonga ta mwa lokwa la rose okoba lokwa na couleur ya la rose ou bien ozopréféré omata kaka nde ozomata na te nao basi ya pembe pelisa mwinda basi ya moyindo bomba mwinda tenga aponi nanga kopelisa mwinda natikela nanga kopelisa mwinda nga bobalaka mwinda te nodimne mpe mwinda te otika nga abola ngai Nathalie kaka lingi baka kopelisa mwinda nodi koboma te obi te noboma te te noboma te mpona zonga lisusu mwinda ngolo rien tukoso ozongi mwinda ngolo na koso te Nathalie tokokumiso mpe tokolingo kaka bongo bino bokumisela bino me ngai sikoyo ngai na ozonga lisusu Nathalie wana ya tana te ya tana ya misère bino bobona omonaka bonheur bomona tie maquillage azoyemba me boyebi te cauchemar onga bana vivre eza nakoli pa koyeba autre chose que kozala mwindu eza mabe c'est ça le problème eza eloko mo psychologique eza même ba noir américain baza na psychologique na mutu na bango ke ntango ozalaki esclave so oza mwindu baopesa mosala pasi so oza clair baopesa mosala pete yango moi mpe ba noir américain batiaka bamafuta mpona bango mpe il faut ozalaka clair eza psychologique eza eloko moko eza pasi mpo elongwa mpe so nakanisi lisusu baconséquence soki nazongi mwindu oyo ngai lisusu mpo na dure nango te eza pasi eza vraiment eza difficile eza eloko moko j'aimerais bien nakita j'aimerais bien kozonga mwindu wape na okosa bino te me na mutu na ngai kaka soki kaka nakomi komona boma mwindu ekomi koma pene esili nakomi traumatisé donc
Na mesani pe akomi mona boy na yebi lisusu elongiana te ya mwindo donc eza na moi tika bomesana kaka bomesana lem so baki kokobar so mafuta esimba susu te wana oyinda déjà quand tu mets na kati déjà pasi po zonga donc pe mso tocha video ya Nathalie na batu oyo bamonaki Nathalie tendenge azalaki monene po Nathalie asali challenge asali ke alataki bilamba wana alati osuto azalaki moke tozopemisa Nathalie toza plus de 400 personnes tozala gentil Nathalie azoloba vraiment aza polele azosekisa bino bozoseka eloko bino soki koaime video boaime te po tobanda kobondela bino papa nanga aime mama nanga aime tozala gentil so oleki stara loba afongwama to aime video ekosala bien ninga tina bino video oyo bolanda mpe ezala abonné. Oh, baby, what you've done to me, done to me. I'm gonna have my gastric sleeve. Oh, yeah, and I'm so happy now. Cause you make me feel so alive. Gastric sleeve. Bravo Nathalie. Non, Nathalie, oza na voix oh ka pesa ke nzamba pesa mutu na mutu don na ye. Même ateka na vimba na vimba ya Nathalie vimba. Ozaki toujours na voix. Nathalie si ko neba yo to ba ke période de katalaki. Règle katalaki ba ndenge mi voix katalaki te mo sinsa na voix. Comment zaki toujours. Mais so boyoki na ndenga ya professionnalisme so yoki voix tana ki munene tana oyemba on ke pe me mingi te. Oui. Souffle na quand même na problème à souffle na okoka na fandi na ça ka effort banini mais na comme elle na suka. Donc on bandeka ko forcer ke otikate oza toujours wana. Ouais. So na tout le nom secret okoyemba na yo eza ozwa papa to ozwa mama ozwa ngo wapi? Papa. Ozwa papa. Mais oui, papa ça bana yemba. Il faut pas que bana olongwa groupe beba oyeba osena ntambe bolimbisi entre nous. Te ezate ke beba eza ke ngana zaki ngam bana ko koma banzembo nyonso. Apa nga mutu muso bana ko banzembo te yango na moni ke bazo ko bimisa elo ba ko peut-être ko bimisa musique te mais ezate ke yango mpe ezo bimaneti ke soki groupe kufa mais eza na bandi na âge à 7 ans na makoma. Na ki mwana muke naza kuta même pas na foki obete ota lisolo te ke na camarade na nga ya kibomwana naza na ba camarade ya kibomwana te po naza pe na bango te po na mata podium na âge à 7 ans. Wow. Sikoyo na âge à 7 ans nga na mati ti lelo nde na koliboy. Naza ka na camarade oyo penza ona ba ke meilleur ami azaka ka moko. Ya mundele aza na Hollande. OK. Mais na yebi vie à France te ya na vivre en te na yebi en te donc pour nga ezalaki moment nga na vivre pe na vie nga na sala pe na no lomo eza décision nga ki pa bazuela nga décision si lelo na reketa ma Barbie na mibale basombela nga tana kokse 7 ans pona sakana ali na bossa na tenta ya ndo maya uzonga betting gogo pona bana ko résister pona ke koyemba. Dernier jour na mona ba Barbie na ngwa. Est-ce que Nathalie elle a toujours chrétien ou bien au comment na mo pagan autour bana lingala? Tinga za toujours chrétienne, za toujours chrétienne, un bon chrétien même parce que nga penza vie na nga na tout atolo te mais na memango ndenge na di commandement de baloba. Naza honnête na mekatu cause honnête na biti que naza honnête loka musantu mais j'essaye d'être honnête et nalinga toujours ko pesa bolingo pa batu nalinga ko partager expérience nanga na mabe na malam ko aider ko conseiller ko zana so na kanda mutu na loba et après c'est bon mais explique na lali nango so na moni pe mabele ki na benda nanga na beni nzoto mais au moins nga te na ki kosala buzoba je crois bino mo bon naza muta public normalement bino boza kutu mieux juger au mona ke
Poyo kanga na sa buzo batina vivre vie nanga no ba clair que so na lati musique nanga so na ke boîte na ke boîte mais ça que non ça buzo bana na famille nanga toza en famille na bima nanga pété nga suko ngomo nanga o mona na ville nazo sala shopping mais à part ville nazanga na ndako so na ndako te na studio te toke na bana na Hollande pas marraine donc na en tout cas vivre vie nanga européen ya calme quoi. À part musique, naza mutu et dasuka, mais en dehors, il y a personnalité, il y a queen, makoma, naza mutu très calme. Très calme, vraiment. Et comment est-ce qu'on les souki, mais tu vas que la rose, c'est-à-dire Konzi. Est-ce qu'on peut changer style na souki te? Parce que style wana souki na marque rouge à lèvres na to parce que ça ka ronde na tela simbela kisi. Pour la check ba tout na ba question. Na pas question on a so tout. Na bi que babi rouge à lèvres no ya rouge, na souki na est-ce que Natalia peut changer les biso monter parce que comme déjà elle a elongia mokié. Donc elongia aussi les autres qui les sous-souter mais des autres qui les sous-souter na marque souki non de eza ya ko mais yo lobani Nathalie pour des gens qui ti est-ce que ko ba péro souki peut pas qui ti so pe souki te Nathalie. Mais ceux qui sont déjà au kitat. Bon, pour ça que ceux qui sont qui mounene bon. Et qui bon. Et qui mounene na dimna on coûte na tiango ils ont proportion ya nzoto. O coûte bon remarquer que na dimne afro ils akiti na lipeka. Et qui moulai na dimne pour ezwa te nzoto pour ezatire ti kwa nzete ndingi nzete zara nzoto nzete mama kasa ebele. Donc na sali quoi. On dit na sali quoi na ya lumumba. Que ils ont marque déposé na dimnende d'accord volume pour simba na nzoto net ndeza boye ils ont perfect na nzoto nanga mais c'est comme sous plus monene ndé comme trop on est simba pété parce que comme un peu kilo pour na mema donc boye c'est bon et non changer parce qu'ils ont marque déposé va changer que so changer votre hormone na souté et le quoi na Instagram nanga so la changer comme on a timi est-ce que hormone na sous na taille moko bo trouver nga souté donc ils ont marque déposé on change pas. Moi, je crois que ben oui, c'est ça. Donc, non, changer, non. Rouge, elle est pété. Et ça, de toute façon, rouge, elle est rouge, je sais qu'il n'y a pas trop de maquillage. Ah. Dans ce temps, tu as bien que rouge, elle est pas rouge quand elle est la de la dango. Tu as mais quand rouge, elle est comme sous-souté, ou mais comme ça, tu as brillante. Natia rose, pink, et ça, ma couleur, on a préféré en gros. Rouge, rouge, pink, violet, chocolat sombre. Ok, nous avons témoigné le okiti. Il y a bisa biso kolia na yo eza d'abord comment. Kolia no est-ce que olia kaka ndenge ba ebisa ko pas docteur bon ça ni wando la kisa biso lo kwa ki akuta koma kolia ça la deux fois. Donc yo ça la exception ko kaka olia ka ti lelo ou bien au changeant na yo ndenge kolia la. Yangona kanalia ka changer te lelo kutu naliaki lipapa soso na tsaki moi barbecue moi ba misuni papa soso na ba spirel siko nzale zaki tellement on dirait na batsaki moi musuni moko moi trop isalinga passe ni estomac makasi pour aller trop non la lapi na olia se belé bongo te ya au moins na préféra ko lia de ma papa soso pour de ma papa soso na ebi ki na tondi pe esala ngai bumpasi te mais ba spirel ils ont tellement goût que er moko bossa no baxi moi muke esali passe donc lobby na okitsa morceau ezala li papa soso moko na 3 morceaux ya mike ya spirel po esala nga estomac passe te okoyebisaka mutu nini na mutu oyo ke azalaki nde oyo ozalaki avant e azona kosala opération wana mais azobanga okoyebise nini akende ou bien akende na gym yo mpona oyo opesa ye nzela nini akende mwana nga apangisinga patese machelo donc voilà toi na Nathalie to aimé vidéo ekosala bien star na biso azana azo oh pas to tika pe téléphone ouvert parce que ça déjà 40 minutes à Nathalie hein voilà pourquoi pas to tika pe retourner na ba question on se retourne na question que comment akonda régime ni Nathalie ko Nathalie na makasi da ba régime nga comment na makasi na régime te on se que Nathalie peut se secret ya ko peut-être une console opération te mais ba peut ce régime comment ya ko lia o ko benga biso to kozala wana pona ko yo ko Nathalie so ko répondre question na yo
à répondre yango. Donc voilà. Et mes vidéos que ça la bien makasi, zala abonné dans la roche. Si vous abonné, zala abonné dans la roche on kadi na sengaka et que ça la bien makasi. Comment ça tout le temps na Instagram ou ezali la roche et que ça la bien mingi. Tout ça Nathalie sur Nathalie na mwana. Oui, Ouais. oui, amukem tala onkaki. D'accord. Ok, tout ça makele la limbisa. Ah, déjà makele tabika pongeza te. Et aba fence, alinga ki makila silo bien okende chigi. Le bon Nathalie, somme ta sengi ok non, Nathalie na banga coopération mais que ça la coopération. Somme ta la mune na bika ça. On peut faire que une opération mais on tinde que na région. Ils ont dépendre na poids na ye azanango. Ceux qui aza vraiment surpoids et aza capable ya quitter moko, na conseiller à quitter moko. Mais ceux qui vraiment le bika kokate nenginga na kokakite, na ko pese conseil à ça la opération pour aider à quitter. Mais comment ni ko banga opération na comprendre rabate belé ke ba o bang ngalo ba ni opération eza olali na OK no olala tango la muki ba sali makamyo so fa ibasa. Mais ce qu'on m'a bien kolala wana za ke bazo okoki ko lekana omoni yango pe bato c'est ça mais parce que benga ngo eza ko banga liwa mais ce qu'on a zolo ba ceux qui jouent en gros kasi tanga maki okufa ka jour ata ozaki opération te mais jour na okufa ezaki jour wana ezaka jour wana soki tokomi ko banga liwa chaque fois mais wana tobima to kama kata ndako wana kasi sala effort okonda yo moko oui pour comme ça okende te olala libela te mais soki jour ngo eza jour na liwa okima ngo mukoni moi ki mango eza te bakupi po tout pe na voiture na préféré que tu nga lala na nga ta kei ke ba tout nga la voiture na moi pende na katani mike ande na kati motema donc au moins donc eza non le barake moi na vie pour vivre heureux il faut longola ko banga il faut s'en foutre ko banga nzambe lobi na okufa te ko banga te to banga oza ngo siko na contrôle banga siko banga ke non so na ti libongo na resho libongo na zika mais ko banga lobi te parce que toyebi te lobi eza ndenge nini toyebi te nzambe abombeli nini totika yango ye mta soki mpe nango soki lobi na ovivre gloire à Dieu so mpe na ovivre te donc ye mta etangama ebongo mais tobanga te eloko toza nango contrôle tobanga pe te tobanga pas du tout tovivre vie na biso parce que kobanga yango mte esala bastress na on te sala ke nzambe na yo munene na kokonda te meso na ke na kokufa mais est-ce que ozoyeba ke ntango ozolia pe ebele ozokufa déjà nga barègle katanaki baorgane nyonso tu ebandaki si kofonctionne ebe te nakomi kolala yango jisala mosinga mpo na opema susu te me nakufaki déjà ben oui na opema susu te mwa mpe oyo atie mpe litoi eloko susu te pema te ko atiki te atala etya mpe nini flou te rien aningisinga nde nalamuki mpo nini motema estopaki ala mpe efungwama sikoyo yebisanga siko wana mpe eza liwa te liwa eza partout totambola na liwa chaque jour bana nzambe asala depuis tobotama totambola na liwa aire nyonso eza attaché na nzoto na biso mais so tokoma obanga yango tovivre lisusu te mais bamoma baterrorisme ayaki oyebi te ngai na bana kota su bacentre commercial te ngai kota centre commercial mpo bombe ekoyelaka kuna ngai akufa kuna la rose voilà c'est ça okomi omona soki mwasi moko kitambala omi otala partout komi otala tobima nokia aya olobake nani awa après tokufi ya biso nakomaki kobanga mais après marraine nanga mère ami nanga yebisinga bi natali wana eza so vie te soki etangamaki nga na okufa na bombe na okufaka na bombe ata na kimi ndenge nini kolandanga kaka vie ta vie oyo oza nango contrôle sikoyo et oyo eza lobi topesa ngo kaka na nzambe parce que sinon ovivre te okoma kaka ekomi obima obima te mpo nini baterroriste bana libanda te babombarde na quartier moi te babombarde lobi to basengo kenoso mamapa noso mamapa te sombela ngai est-ce que wana mpe eza vie eza stress ekomi stress la meilleure clé à vivre heureuse je trouve
il faut qu'on s'en foutre. Et vite à vie, zala heureuse na oza na ngosiko, oza na famille, oza libota na oza na contrôle, bana na bana ndaku, oza na contrôle mobile, oza na contrôle vie na yo. Et lobby, on verra. Lobby, total à haut et royal lobby. Ce peut lobby occupé, lobby peut sous na contrôle la vie na. Donc c'est ça quoi. Et ce lobby, combien na za sous-té. Tomoni olati babilambe kangi toyoka bato basali yango toyebi te est-ce que baposo ni toyoka bato bakaka poso kokweya oboye après une année est-ce que nzoto no baposo ezongi makasi est-ce que osalaka mpe baexercice c'est comment ngai nasalaka exercice na 3e mois na nga après opération na bandaki exercice zumba yango mpe esaliki baposo na ngai koya te mais moni après kobota mabumu na biso ekomaka moiso obengi yango ekomi lokola neti lokwa poso excès de poso ya kobota wana yango sikoyo esali comme nakondi libumu na ngai ezalaki deya bongo donc etikali bongo ekomi encore moins pire mais eza teke ekoyi mais eza omwaka poso yango mpe poso yango etelaka te poso yango etelaka te te me poso wana oyo tobotaka oyo etikalaka likolo wana oyo ezalaka pili nayebi te eza papa moto nyonso me naremaka bato ebele oyo nga namonaka so aboti kote wana ezalaka mwa mwindu moke kote wana libumu donc mwa excès ya poso wana ekoyi te me etikali mpa na nga etikali heureusement nga nayebi kaka ekoyi na kamwa ekutu mabele nde na yo po inane passé oyebisaki biso bachaussette obikela chaussette ozokee kosalisa tomoni mpe olakisa biso différent oyo onyoki osalisa me tomoni ke oza kaka bongo eza nini ochange na yo okende suki kosalisa te c'est quoi nakokende nalakende te oyebi liboso ezalaki ozomitala na litata ozotala hipopotame azotala ono na litatala sikoyo ekomi hippopotame te sikoyo ekomi awa omona elongi jeune me mabele na libumu kokobar moni koko so azosala effort alata push-up ata alati push-up nde nini eyosimbaka te nga mpe ezaka kaka lolenge bongo mama kaka lolenge wana ngai sikoyo natikala bongo libele est-ce que okokata mpe baposo ya libumu ekosala problème soko lingi okota lisusu na futur poso kobima lisusu c'est comment tu as bien posé les questions madame je vais revenir là-bas voilà sikoyo planning na ngai ya le reste de l'année yango voici le planning conférence evandi ngai naosala opération naza daye na date me naopesa bino soki ekomi pene naosala mabele docteur atalaki donc eloko eyi te poso kaka sikoyo aotia malheureusement il faut atia silicone normalement nalinga silicone te nga akanisaki akoki kosala lift mais alobi naosala lift na nini ya kede poso ya rien oyo ekotelema eloko eza te musuni eza te graisse eza te eloko te ezaka poso donc eza ko ete babendi ngai bamuscle nyonso tu miku eza susu te ekomi poso donc baotia silicone abi aotia 350 litres 350 litres ezokoma na ba cup C cup C donc en fait osalaka ezala naturel esimba na nzoto nanga eza te ke nzoto etikali moke mabele minene boye te wana te donc ezalaka même peut-être ka ndenge eza boye mais sikoyo eza silicone mwa volume ka moke ke mpona koma nazonga kibo mwasi donc wana eza 1 2 aosala liposuction alongola nazanga bagraisse mingi te mais je crois baoyo etikali oyo eza normal na poso oyo etikali aolongola yango e aosali tummy tuck akati libumu azongisi abdominal parce que abdominal na biso ntango tobotaka efungwamaka ezonga nsima yango moi mabumu na biso etikala monene sikoyo yango soki abdominal ezongi kangami libumu ekomi plat lokola placard oyo basotaka na piscine ekomi mpe plat sikoyo liposuction na tummy tuck après aosala mamagram donc mama eza na komo mo boye naboseli komo eza mami makeover non yes
mami makeover donc baklasse nga pe taille bakati libumu comme c'est zongi penza ndenge nazalaka avant kobota et ma graisse ona ozwa aotia mwa muke na bafesse na nsima mpo ngai yoka te la rose yoka la rose mama nazo comprendre yo mama yoka ngai malamu nga nalinga nanga bafesse te mais docteur alobi mama plat eleki plat eleki abi papa la eleki mama il faut moi muke moi forme abi na ochaka forme abi ezwaka moi forme hein ezala te ke Nicki Minaj moni po nga pe Nicki Minaj boboma ngai nalingi te Nicki Minaj nalingi te nalingi mpe oyo minene na misusu baso bazala nango naturel en tout cas eza esimbi na nzoto na bango me ngai esimba te donc otiaka ezwaka forme ke moi matako eza wana mwa moke voilà parce que alobi soki natie te na mabele na taille et proportion esimba vraiment te parce que na nsima eza mpe akaye donc kaye mpenza nde alobi lokola lignette oyo bana batizaka mpo atia ligne ngai nayebi mpe ke nazala nanga bongo mais nazala nango jamais un problème moni mais sikoyo il faut ebonga mwa moke dernière opération on en ça là c'est quand aimer vidéo ça plus de 500 personnes dans telle zone ba vérité tu dis que ebele ba influencer congolais ba sala ba blog ba congolais ba sala après confinement to ba bimi ba ko ba loketo comme ça Nathalie on retourne à mutu au sali nini akangi sur sentir ameli sur ma o ameli sur peut dans le bagage vérité de Nathalie zone ba kato ke ko sali c'est pas congolais ba tapa lo ba ke sous-souté et comme vraiment la histoire bota kinga dans la ka mukie boye et ton na boti na comment qui a na continuer na au régime mais Nathalie azolo ba vérité ba maman nanga to aimer to partager vidéo emelenga vidéo hein pour ta na biso afongwama emelenga vidéo e ko sala nga bien makasi ngo kande tozo senga pour Nathalie afongwama afoto na ba question ebele ko tuna na tozo ni awa o palingi abenga pe na kwa question benga biso tokoyamba tokoyoka yo Nathalie continue merci bon sikoyo oya suka ezali opération moko opération ya biso moni biso basta to botaka to fungwa ma centimètre Nathalie Zela sikoyo oh te oveni tika ngalo bate onyo kate otala banga susi Nathalie Zela eza on la qualité mais les belles dames est-ce que ça on fait pas Christa madakwana yango wana kaka yango wana yo bezo komi rapide hein yango wana moi nous ma vierge bon pas vraiment ezande avant kobota na uzonga avant kobota pona nini ngai depuis na bota Giovanni na machelo nakanga masuba suste la rose okay nakanga masuba moi basi misusu moni col na biso hein tant moi na bima comme centimètre to fungwa makanasi et après kobota tozonga mais tozonga ka 100% susu ndenge avant kobota te sikoyo ezala bato misusu bana malchance netinga nazongi vraiment te ke foyeki nazonga mwa moke yanga eza je crois 2 cm de plus sikoyo babenga nini désavantage nango biso il faut ezala bien ezala serré po ebatela baorgane oyo eza na kati d'accord po mopepe nde balobaka mopepe bibi abi mopepe mopepe ekota trop te e bactérie ekota pe trop te mais soki siko espace ezaleki mwa dans un moment eleki okoka mpo okanga masuba te soki oza na masuba epoki osuba mamo sosubi tosubi na bilamba nga siko ezala ndenge wana sikoyo na baloloba bon naosala yango soki na clôture e na clôture
Parce Non, que Nathalie, oui, c'est un peu que clôturer tété. mais la changé Siko, la changé. Non, ton papa juste la mouka. La mousse, elle va pas juste la mouka, la mouka. Nathalie, toi, elle m'appelle les Koti. Toi, elle m'appelle les Koti. Non, Nathalie, toi, elle m'appelle les Koti. Quand même, quand on place ça, allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Rose. Bonsoir, mamie. Nathalie Azoyokao. Nathalie, question, maman. Quand volume à télé, tout au long, nous avons téléphone, please. La Rose. Oui. Tout est là, Nathalie. Azoyokao. Tu connais l'opération, on a son account à Turquie. Nous, on a tangible, on a salaire. On a son account à Turquie. Nathalie a diminué ma casse, il peut diminuer, à perdre 29 kilos. Mais azongi ka nenga zaki Nathalie wana ya kalate. Nathalie obito yebaka wana na lemba wana azaka nenga zongi wana te. Asaka sumo mkiazo msata mo longi mo mkelongi penze keye makasi penza. Et puis na lina tuna siko ayebisanga opération ba sala na mabele wana ba tia silicone ba senga ngo combien apesa kiso pe ba prime so pe to yeba. Ngana tunika kuto mabele. Merci. Merci. Nathalie, liloba yo. Question de bosser à Kinini. Oui, bah, opération tout et ça à la Turquie. Oui. Voilà, une deuxième question. Que okiti vraiment makasi surtout ne longi okiti makasi soko donc ata mo mukini bozaki na lemba sans filada. Ya mo mukini na lemba kendo zalaki. Nga zaki na lemba te nga kola na kinte la bota pe na kinte nga bota ma Libreville. Peut-être azo batinde na zaki na makoma, peut-être. Peut-être oui, na makoma, oui, bon, je pense. Na zaki na makoma na zaki 74 kilos. Nyaki 10 kilos de plus. Na zonga te. Parce que ça la zongi, ça na dépassé kaka 73 kilos. Ba moko ba point d'amour et zongi. Et pas les amba moko. OK. Et bon, moi, je suis pour na tolo. Bah, c'est na tolo combien? Tolo, 3990. Tolo, okay. Tolo a pamba. Nga siko na ofuta pake mobimba. Donc, prise à pending mususu. D'accord. Nathalie, toi, on a un quota pour bota. Nathalie, si on va prendre un moment avec de chat. Quota pour bota, Nathalie, c'est qui dit que non, la rose, on a la beauté, Nathalie, mon qui était, la beauté, un garçon. Il faut pas la beauté, Nathalie, mon qui est là, na ko bakisa ba la 4. Faut pas que bota, si je me trompe pas, au moins que bota, ça fait 4, ça fait tout, pourquoi pas. Parce que Nathalie, elle a dit ça, au changer, ma cadence. Papa, je sais comme t'as le biboti carabino, ou bien t'as yomo comme t'as le bibi qui est au lembino. Idée, on nous en wapi. Bon, en fait, to fanda ki to solo la ki ne zara couple bo solo la moni koloba ko bota eza facile koloba ko bota. Mais faut kan ça ko conséquence ya ko boko la mwana ko zana mwana ko pese attention et na vie ya style de vie na biso e komi koko mapasi. Giovanni na machelo bakoli. En fait, Giovanni na machelo ba pesinga vraiment papa si biso décision en a plus bon bah aider biso parce que bah colis tellement la rose pour la première fois na vie kengai bana ereko kina tongo Giovanni alamuki asukoli le kinae alati le kinae asali déjeuner ba otana ba TV ba ozelanga alamuka na bonga pour retika na classe. Giovanni a âge nini boy? 9 ans. Wow. Quelle liberté. Pe nazo solo pe na ban to komi na âge mo tozo solo la to beta pe li solo bazo comprendre eza merveille et je trouve que poani ni susu na luka li susu ko bota oyo e ko zongisa na su 5 ans li susu pona perdre pona oboko la mwana ko boti no Nathalie so ko boti no sikoyo le cause que nous la Turquie peut passer le mami mais qu'on va après ça boti après 6 mois to baka ina no ko zo ngone sur la Turquie et ba sali autant na pousso sele sous te que na koki toujours ko sala bien sûr mais kasi ya mwana nga zo biso planning na ngade la ça que planning oui c'est échanger kasi échanger en explication na opesa que quand les appels société bana ba ok les classes voyage
na ngo bokola mwana o luka so nunu abokola mwana kosala confiance na nunu 5 ans soko oza na mwana mingi te mwana ngo ekomi neti ye aza na mwe bolingo bamisusu balinga bango mingi nalingi différence wana te et naloba toujours depuis naki bomwana rêve na ezalaki so naboti bana na adopte mpe bana napesa bango mpe bonheur o bana nga naturel baza nango peut-être eza mpe pas mal ya adopte mpe bana kopesa bango mpe bolingo mpe oyo baza nango te je trouve que toza plus na mwa position wana mais soki nde nalobaka ke toza na contrôle oyo toza nango sikoyo oyo nzambe ye moko abongisi eza ye peut-être ye alobiki non dans 3 ans obota toujours soki eza bongo esalami bongo wana c'est pas grave nake nasali sur opération à zéro. Est-ce que tant osala biloko ntango osala baopération wana nyonso exibiso est-ce que oza mpe na chance toujours ya ozwa zemi ou bien trompe no eza lokola babloke yango ke ozesu ozemi te? Non, trompe botouche eloko moko te kote wana non eza te ke neti ke nakangi kobota non eza ke ozongi avant obota ozongi donc tout perfect mais soki mpo ozwi zemi okomi mpe lisusu mwasi auti kobota oto mwasi abota donc echange yango eloko te eza kaka moment oyo nalingi na concentré vraiment pour la première fois na carrière nanga ke sans komema bébé na interview ozosala interview oui je sais oui ok interview c'est Ernie omoni nunu mpe atali ati elungi pa eza stress la Rose eza stress surtout pour nga une femme travailleur naza na carrière eza vraiment beaucoup de stress je trouve que soki nalingi nabota lisusu wana peut-être ezala temps nasala nani retraite ya musique parce que temps eza te eza difficile. Est-ce que oza mama oyo mpa koki kozima ke ok lokola nga mposa kobota te ke mobali nanga kozwa mai na ye kotobaka mai ya mibale kopesa yango mpa nzoto mwasi mosusu mwasi ana memeki biso nde bato mona baaméricain basalaka est ce que ye mpo kokosala mpe eloko ya bongo tokanisaki yango mpona mère porteuse mais le question ezali les mères porteuses yango ntongo kaka nalobaki yango epa manager nanga oto même na agence na biso basala yango mpe bana nini mais nani mukolo agence ya bisinga alobi mabene la mère porteuse yango akomi ngando mpo apeso mwana biloko wana mpe kozala mpe kolandela ye il faut avivre na style de vie oyo yo olingi mpo mwana azala bien na libumu azalaki mwasi moko mama liboma azwi mbongo oyo akimi na ye etelemisa nayebi te mpo na mère porteuse tokanisaki yango mais bafilme mpe eleki telema ebele négatif mpo na bamère porteuse que peut-être co-adopter mwana ezala peut-être mieux et soki vraiment nga moko suka na suka il faut na bota wana je crois eza mpe ke musique mpe ekomi naoka nasala musique natiki ya parce que nalingi te mwana oyo abotama aza na moins attention na nga ke Giovanni na Machelo na consacra nyonso mpo na bango. Appel ekoti allo bonsoir tozoyoka yo. Allô, bonsoir. Tozoyoka yo. Bonsoir. Ndinga lobyo ke kosala c'est l'opération ya c'est est-ce que amekino va former nyonso naturellement ceux qui esimbi te pas que osala opération a décidé pas que osala opération parce que l'opération comme moi ebele na to te va porter plus tard la conséquence te ba cancer peut comment moi ebele. C'était ça ma question. Merci. Nayoki pe bien te la rosio qui est bien? Oui, alors biki ndozo nga kokende kosala l'opération c'est wana. Est-ce que meka ki biloko oza naturel te ke na biso moko naturel ki bokoko peut-être na koki kolobo meka ki yango te pona oke no sala ka mo opération c'est parce que comme na opération belé na nzoto poto biki ba opération ke me rappelle ba cancer. Ba bisa ki yango biloko mo na kokoko. Bah, cancer, non, bah, cancer, ça n'a rien à voir en opération. Hein. Cancer, ça n'a rien à voir. Cancer, est-ce que vous avez vu que scientifiquement, bisogno surtout dans mukili, bah, humain, to botamara déjà na cancer. Et ça il faut et développer. Si vous avez la chance de développer, malchance de développer. Si vous avez la malchance, si vous avez la chance de développer. Donc, ça n'a rien à voir, Nango.
Et l'opération, non, c'est les opérations, opération plastic surgery. Et ça, n'a pas ça correction, côté, oh, vraiment, baby. Côté, les boumou, côté, ma belle. Et ça, attends, oh, lingate, moi, si mon tour, linga, azar, ma belle, il y a chaussette, donc, on gagne. Et ça, on y quand même, on m'y à 14 ans. Moi, si, il y a ma robe, sous, il y a des côtés, on là, t'es ça, t'es pour naïle, et là, moni. Donc, mais oh, il y a nini, il y a côté intime, et c'est important parce que naza vraiment, nazo kokanga masubate. Donc, sorry, est-ce que ezake mobali mutu peut-être encore olobaki ah nazo ke susu natalité c'est ça que tu décidé de kende kosala ou ezaka ka yo moko Nathalie o décidé que ok eza moko mobali nanga te azoloba te ezaka nga momona omimona ke naza vraiment nde nazalaki te te zangai j'essayais pour rien du tout na tuna qui na tuna raimba lebele na bo remarquer peut-être un mois espace de plus ou bien moi espace l'équipe au bouquet moi XL la place à elle voilà bah non ils ont quand même changé la route donc ezangai en fait ils ont moko bon n'évitez son aïe ça vient mais nasi boye bien déjà yebisa biso par exemple po bato ebele balinga bayoka même eza bo Nathalie ozo ede bato ebele baza toza plus de 600 personnes ozo ede bato ebele baza awa oyo peut-être bamonake ok nga mpe naza ndenge mona Nathalie ok nazwi idée tozo edane mpo moto akokani na mokili aza so toboti makambo echangeaka na banzoto tozomona oyo lobaka mama tozokao non en fait année prochaine naokokisa sorry Nathalie bomba kotona to ya bapel donc continue koto wana allô bonsoir. Alors, bonsoir, Rose. Bonsoir, ma belle. Nathalie Azoyokao. Hey, Nathalie Queen Makoma. Yes, sir. Le bon makasi, mami. Le bon makasi, tozo konase. Oh, sorry. Nalobi boya. Nangina isa Nathalie. Akomi kitoko makasi. Moi, je la trouve trop belle, même plus qu'avant. Merci. Yeah. Ah, merci. Yeah, elon nina loba kaka. Donc, ngana sepeli pourquoi? Parce que nazo remercier Nathalie mingi parce que grâce à elle, nga lelo pe naza na kati ya process. Donc, ngana yebaki nanga makambo ya VSJ, ya VSJT avant. Donc, Nathalie osala ngo ndesko na ye ko apprendre na kesi ko pe na internet na s'informer na komi kokota na ba Google kota ba video nde na moni oh mais eloko ezalaka parce que nga pe na fight mingi mpona problème ya poids et ozomona ke non ezokende te nzoka nde après barecherche tala ndenge nzambe asala makambo ntango nakoti na kati ya procédure ntango nasoli na docteur na nga ayebisi nga mpe ke non ok en tout cas nga mpe na koconseille osala baétude surgery parce que eza solution siko ntango na kosala bacontrôle parce que nazana na kati ya procédure opération na nga ekozala dans 8 mois parce que eza longue procédure ezwanga 8 mois ya procédure avant opération donc baye kosala nga baexamen bamoni ke non naza nde na problème ya insuline na nga c'est-à-dire insuline tozala nango eza sucre oyo nzoto epolitisaka na makila sikoyo sucre na nga oyo epolitisaka na makila eza ke ezoresiste na baélément oyo esalaka ke don na bacalorie ezorejete baprotéine ezokoyamba comme si bacalorie yango nde ezosala ke don nazwa poids ebele mais de nature bomona ke don naliaka mingi te naliaka peut-être une fois 2 fois mais nazoyaka moke naokonda te nasali barégime basport naokonda te mais yango nangai napesa Nathalie merci grâce à elle nde naye kodécouvrir bato baoloba ke non peut-être il faut kosala yango naturellement oui kosala yango naturellement eza mabe te okosala basport si ça réussit ça tu diminues eza bien mais nga nasala basport na ndenge na ndenge nasala basport ti lelo barégime na modèle na dépense bambongo même epapa badiétician mais nazokonda te mais omoni ke na nzela oyo ya procédure opération baya kodécouvrir peut-être maladi mosusu nazalaki nango na nzoto oyo nga nayebaki te oyo ke bamédecin balobi ke babiloko ya boye te ekomaka moto okosala stroke okosala high blood pressure okufi ou bien okosala diabète koteli diabétique asi na biloko ya boye donc
je remercie vraiment Dieu na découvert en tout dans la procédure. Donc, il y a un lobaka, bon, Nathalie, merci dans votre inbox. Comme ça, tout sur la quinte. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, na sepeli mingi, vraiment. Na sepeli mingi. Monique, c'est ça, l'opération, grâce à l'opération, on découvre le rebelle, oh, yeba ite na nzoto na yo. Ngape mkona keno sala test avant basa en opération, ba ben nga bien oye parce que so yakite comme pembe no piqué crise okufa. Donc, eza monisko ya découvrir yango grâce nango siko mutusko kwa ye azo meka ko sala régime azo ko konda te siko bolo baneke aza feneya aponi nzela mukuse non azo ko kate parce que nzoto na izo ko kanango te donc aza na besoin aide. En tout cas na sepeli ming na décision zui naza derrière toi so za na ba question za na besoin support I am here I will support you. Naza na expérience siko ya une année plus que une année donc I am here pour aider yo na mind zala prête na mutu yeba ke tant on ça l'opération vient rechanger. Allô, bonsoir, Nathalie. On appelle M. Ekoti. Allô, bonsoir. Bonsoir, la Rose. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir. Oui, Nabengi depuis France. Hein? Ah, bonjour. Nalinga Kanaloba, Nathalie. Bonsoir, Nalinga Komakasi Moko. Donc, si c'est qu'on a la Kabandembo na pesi yo. That's my favorite song, Nathalie. Hey, Nathalie. Nathalie, Natachou. Nazakaka na question moko. Nalinga na suki na yo ezalaka perike to ozalaka na suki na se. Donc, natikala omona suki no te depuis nazala mwa moke. Toyeba soki etiaka perike to ezalaka suki na yo to ozala na suki naturel na se ya basuki no. En tout cas, nalinga ko mingi ba gros bisous. Merci. Suki oyo eza perike crochet na salaki perike crochet na somba ba mesh ya crochet ya kinky ba eza kinky ebima lokwa eza lokwa suki na biso yango nasali perike mais nga moko nasa perike nazala ba locks. Oh Nathalie, mais ça attache mon retour mais mon temps ça aussi ma paix. Il a biso ba locks na mututo monoko. Eleki mukende na mutu eleki muke eza muke ngaza mutu muke molo maki kuta kosa maki akosa fort akona nde na kondi boy na ba locks janki kaka quelqu'un ta photo quand il y a ta photo sur Instagram total attaques non quand nasla kanga photo une fois la kanga déjà photo il va montrer lobi oh noa teo pas comme la noa. Natachou, appelle M. Ekoti. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma belle. Bon, ma casse, pardon. Nathalie Zoyoka. Zoyoka, même pas. Zoyoka, vraiment assez. Ouais, ouais. Ok, Nabi, bonsoir Nathalie, bonsoir la Rose. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Nangina lobaka no nazo kete over ba comments nazo mona batu musu ba koma ba comments séquence nazo condamner Nathalie et une chose ndenge kana loba eza que mutu aza na liberté à posala eloko nyonso ko rendre ekokomisa ye rapide tu vois eza te po nazo sala pona sepelisa batu non as long as Nathalie is happy with whatever she's doing that's totally fine with her you know. So, point de correction, moko eza epa Nathalie alobi azo kendo kondisa jeje na ye because azo ko maintenir nini masuba te. Une chose, masuba, incontinence ya masuba ezalaka ba maso ya nini ya pesi ekomi loose. Eza rien à faire na utérus ya mwasi. You know, eza two different things. So, naza sur incontinence na eza na maso ya nini ya pesi place masuba efandaka ekomi loose. You know, eza teke because po aboti yango azo kokasu ko retenir masuba te biso sobota je suis une mère de 2 enfants. La Rose ko bota. Naza sur eza qu'est-ce eza kana biso te eza sur nini maso ba muscle ya nini ya vessie
elembi yango esalaka ke moto akoma incontinent masuba ebanda kokanga masuba te. So conseil na koyebisa ye aza akoki kosenga conseil et pas docteur na ye bayebisa qu'est-ce qu'elle doit faire na kozongisa maso un peu strong, you know, pona nini vessie na ye banda ko hold lisusu masuba. Ça n'a rien à faire avec l'utérus, c'est ça. Merci. Depuis émission vraiment kitoko makasi, Nathalie, on t'aime, peut-être que tu es là, bannière on est en rouge, et ça la cause sexy, ceux qui n'ont signature now, we love you. Even la Rose, elle aime, c'est tous les enfants, on vous aime. Bye Merci, bye. bye. Nathalie, au monde, ça même pas pour toi qui au monde, il y a un bébé. On y a un bébé, même pas wana. En fait, nga sur un docteur, et ça moi pas si expliquer bien, mais il y a surtout ils ont la même package, ils ont the same package, ils ont avoir n'angopé, mais ils ont nga sur un docteur, donc ouais, n'avez pas non ça. Ok, Nathalie, revenons comme ça là. Ok, on sait que année on coquille ça. Ok, bon, ton bon ça n'a quitté, ton bon ça n'a quitté. On dit que année Stéphanie, vous êtes un peu achetanga, année on a coquille ça. Non, comme ça. Mais année au thé, le février, le 24 février, non, comme ça, 40 ans. Non, Nathalie. Ouais. Nathalie, 40 ans. Nathalie, Nathalie, ça qui même pas. Même pas dans mon tout qui est ça 40 ans. Félicitations. Ouais. Même Kolobanayo, même attitude de Zalaka et tout, 40 ans, Nathalie. Merci. Donc, c'est la Nathalie Maboko. Aimez ta vidéo, aimez ta vidéo. Vous avez plus de 700 personnes. Aimez ta vidéo. Nathalie, non. Ok, en fait, vous avez belé na tikala kaka na âge wana Nathalie Makoma. Oui. Ouais. Non, félicitations. Félicitations, vraiment. Oui, combattre là. Non, je vais pas flair. Donc, maintenant, je vais faire Nathalie. Mais kasi, yangona, on comprend ce qu'on peut na bakia, au bota. Po, nalingaki na 40 ans na banda vie na ngai. Kitiki na banda lisu bota lisu. Non, on a raison. 5 ans lisu après na 45 ans nde na bandi vie lisu. Yeah. Na éviter. Non, on a tika na. Déjà j'avais pesio bana, ya mo déjà important. Donc on a pour na non tika na. On a n'était pas pour commenter mais pour na ngai c'est bon. 40 comme âge comme au lobby, il faut séparer. C'est ça, et comme âge il y a moi c'est bandi vie, moni. Vos jeunesse c'est pas moi c'est bandi penza. C'est ça. Moi c'est bandi vie, a commencé à business, otala na atteindre nini, na ingi na atteindre nini. Avant pas qui kokobara solo ya quoi. Donc, hein, mais ngas kona banda sous bébé li sous bébé allez 5 ans na perdre sous 5 ans. 45 ans, l'endé la bandi sous vie à 45 ans. Appelle les coachs Nathalie. Aux en direct. Nathalie a tout le monde ma casse, please. Oui, les gars, par rapport à Nathalie. Denga so alobi ke akoka fuko kanga masuba te nga pe komela ngai. Na bota gi mwana ngai mibale. Azo ko kanga suba te me balandela ngai awa ba opérer ngai te le na comment suba bien. Ouais. Non, comprendre en fait ngai non suba mbala moko. Dena ke naika papa minga pa docteur na ngai balandela ngai bakoma ko exercer ngai système donc comment okanga masuba c'était juste pour ça na lingi binomi. Merci. Non comprendre nde balo ba pona nina masuba mais eza plus que masuba. Moi na lingi pas trop côté en détail parce qu'il est intime quand même on y a eza moi. Oui. Mais Sobino biso mo entre biso basi, so mo réfléchir bien de quoi nazolo, mo comprendre de quoi nazolo. Après biso basi, c'est pas commis. Est-ce que plus on ça la biso, bon commis? On comprend la rose, mais à tout n'est que j'y sais. Oh mon XLT? Non. Et comme XLT, bon comprendre. Bon coma, pardon. Va finir ce tout, bon coma. Est-ce que il fallait que pour ton pote juste? Oh non.
Non, et toi, pas juste, tout on a enregistré, non, ok, tout on a enregistré. Tout le bapé n'a pas lié car azul le baquet. Vérité, après, voilà, il faut le comprendre. Car lié car le baquet, bon, moi ni XL, hein, peut-être double XL. Ah, papa, on va quitter la volonté de mais non, le bapé, il faut qu'on finisse en silica. C'est ça. Il y a la tabongo. Non, ngamoko nazali analyse nanga ndezaka meke lamba omoni ke ndenge nakomi na XL donc ezonga ta na M. D'accord. Sikoyo wala tata nini na bilamba sikoyo? Bilamba en tout cas na varie na 34 na 36. Nathalie okiti koleka nanga moto tobengaka mote. Na UK 12 eza 38. Yeah, donc 40. 36. 12 eza 40. Oui. 12 eza 40. 38 eza 10. 36 eza 6 eza 8. Donc nazo varier na size 6 na 8. Nathalie oleki nanga moto tobengaka monene. Non, on n'a pas tu vraiment la vérité. Nous sommes maman la sikoyo depuis nga na kondi bino nyonso bovimbi nakoma bino nde bovimbi or bino bozala na bino kala meme eza ngai nde na dine. Nathalie, pardon. Jamais tika au stade de merci va dire pour un kala. Nathalie n'a pas fait ça story encore acoustique. Oui, mais va dire mon akata ozaki non, oyebe masumuté, ozaki non, oyebi no batute. Donc R1 nandi dans ça. Non ça pas soirée mais encore ba le bête d'abayeto. Ça li ka yo de ba dire pour kala wana. Mtu mwa mbaki na pe. Oui, mais comment il va comme faire ça? Nalinga kama mingi Nathalie. Kenze mo pe liboso na composer na makoma yango wana. Ah, et là, on est allé composer de mon âge. Est-ce que vision, Zamba, l'obéla kio? Bon, ngaba à l'époque, on a un album, en tout cas, depuis l'âge de 7 ans, on a lié ma frappe, mokongai, on a yemba bien. Ma frappe, on a banozwa. Si que comme un moment, au comico, hein, qu'on forçait, au comme ça cerveau non bang. Au comme un cerveau rapide, il recomposé. Allez, boum, napesio, et yaki, hein? Napesio de mote maranga. Yama konzame salila yako. Naerika nanga napesio. Nzame salilanga. Salilanga. Nathalie. Nathalie Songela Nzambe. Nat bando ba mama na Kongola ba loba. Yo pe lisusu no banda lisusu. Nathalie ko tere ba Kongola ba loba pa. Tera ba loba ko katara ba Nathalie wa ese minche na likida ba ka muте tika na loba Nathalie. Nathalie loba kesta yo kayo. Nathalie Songela Nzambe Nathalie Nzamba lingio. Nathalie kanisa Nzamba pesio jisi ya pesio bana. Nathalie Songela Nzambe. Amen. Nous allons voir autre que nous. Et puis, quand on est par exemple, quand on a bouteille pour champagne, mais là, tu bien ce qu'on a mélange. Nous allons pas de bandera, nous allons dans ça. Bandera, bandera, na bandera, pour le bal sous la jambe, na boy. Dans le bâté. Là, je repose ça. Là, dans le qu'on a tu bien, là, tu quittes au col, tu as une machine avec ça, bango. Et madame, Toyo. Azaline loco te. Nasukia. Donc, la vie, c'est vraiment encore. Et Nathalie Obomara. Nathalie Beta, Nathalie Beta. Nathalie, t'es ok, tu vas là. No bandera. Ayo no comme ça radio no bandera rien surtout. Nathalie bandera. Casi collo. Allo binaye. Nako pambora yo. Namu bangola kisaki. Na. Nathalie, félicitations. Merci. Nathalie, nga vraiment non, c'est vraiment la mise sur les belles dames. Nga venir dans la soirée acoustique. Il y a même ça va dire bon année soir. Zongi sabiso vraiment tout ça va. Je pense que ça va 11 ans.
Nathalie, Ouais. Naki muke. Naki mwana muke venza. Non, zongisa biso pendant zongisa biso ça la biso vraiment ka yo moko ozoyemba moi quand on pas pour posa te ko exprimer non kaka ozoyemba boye mon na demo kamundele mon super molimo ye na tikino kamundele na se na tikino kamundele na continue na bo prière na sambe na sisi na liemo boye donc non oza vraiment béni voilà yo Notre autre question. Merci. Donc on a coupé de la kibomwana. Bah il y a qui déjà voient non, il y a un déjà pas top par famille, il y a un problème qu'on forcer ou peut-être que non au côté dans le groupe. Peut-être hein, peut-être. Ngana ibaita. Ngana bika que en tout cas, ouf, na balo mona ku chambre wa frère na on dirait chambre de la mort. Le royaume de la mort na ko kota parce qu'il est ma fimbu. Baba no betanga, soka na yembi organe fimbu. So na wumeli fimbu. Et gogo ate. Mais yango de comme singa artiste nazalelo. Oui. Naza discipliné. Tant que mon ayo ozaki mo amko zoyemba bongo. Tant que mon que première fois boyemba, papa sala kende comment na ke olandi ko yemba na yi. Ye sala ke sengo parce que mo papa no yemba na biso na chorale. Siko tellement comme ko tungisa comme otia kakata comme ligato longola eh. Siko kama comprendre ko longola comme yera ba matos na mon église. Poto kange microte. Ouais. Ah ouais. Ouais, Nathalie. Ouais. Naloba. Obi. Nathalie, na tu na question d'abord que pour tu na Nathalie to monique ndeko na bino mobali. Oyo zakaka entre parenthèses na fongoli mo muke. Ndeka mobali to munya komi prophète asali interview alobi qui a commis prophète et tout. Autant qu'il interview. Talité. Donc, moi, toute notre question, c'était pour eux, nous répondre. Et alors? Est-ce que bah, ebisa kinga kasala ki même. Nathalie na nga ok. Sikoyo onzemi, nandeka oyebeli yaya na yo. Est-ce que onzemi qui prophète en haut ou bien au tchamo mois d'août? Non, nandimi na nga te. Yalo kwa iti oluka cop. Oluka cop ale como koti cop mususu. Oya ba cop ba Nigeria. Na Nigeria mi basa ba cop na omi pasteur pozo makam. Moni nzambe soki alobaka aloba. Nzambe alobaka te amwe to sakana na ye. Eza ba bilo mususu. Moni na famille na biso en réalité na kosote toza na don ya prophétie. Ça c'est vrai. D'accord. Tout le monde a bilo. Même nga na mon arbilo na santa bilo na koyetse loko et salami pe. Auto na énergie kana senti na de décrire yo de A à Z. Mais comment ko déclarer que nga je trouve que maman que ma prophète au bazala bokilo quoi et bazaka ka si je me trompe pas qui 5 hein. Avec un 5 na boki. Moi na pesa commentaire na loba mingi ezati pona yebi nanga nataki nanga ngote mais na loba ka elo lisese moko. D'accord. Muta wela koloba ki naza na mbongo. Naza na babiloko boye, yara nde aza na eloko te. Muta loba mingi te, yara nde mtaza mutu fo bobanga. Muta wela koloba sombila ye ke toza na question moko tunote ngana bomi ete. Oh, mais biso tolobi te ki yo bomi. C'est que meurtrier ye wana. Donc biloko mosusu to se condamnaka na makambo na biso moko. Je trouve que soki oza na un certain don moko otoza eloko moko linga batu bayebiso yango wana nga obenga yango komikitisa kozala sur terre linga batu batombola yo nzambe atombola me yo moko komitombola te komilakisa te soki oza na talent yango oza na don yango soki nde olobi soki 5e mutu na monde kasi nzambe kasi aloba yango tomona yango mpe mais yo moko koloba yango je trouve que ekoma moins difficile à en croire ntango mutu azowelela koloba ke nga na oboma yo eza nde azobanga nde ke yo boma ye yango azolela avance pa bangiso donc je trouve que ezala na yo humble soki nzambe vraiment osala kati no toyeba yango to otard yesu ntango ayaki abima mbala moko teke nga naza yesu
Moi miracle bana kosala na ye na babalabala yango la mtike bato bana opesa publicité ya munoko yango mtesa ke lelo ye so za populaire bato bayebaki partout mais ye moko te alobaki apelme na nene ngai aza yesu alobaki yango te atikaki bato baloba mpo bato bamona bakroa kondima yaka na bongo ntango omona eloko nde mpasi okomi na kondima mais que yo forcé pour bato croire que yo za na miracle je trouve que contraire il faut eloko fo obanga parce que on est solo te mais qui naza nani mpona juger et na yo na pete mpona juger un certain prophète toye kolobela nde ngai Nathalie tobi pe ke omumeli pe mikolo tobi ke korona eleki makambo ya stress ya vie eleki tokomi quand même vie ezoli quand même moke normal okobimisela biso nzembo mokolo nini tosepele na nzembo osalaki na papa oyeba mpe na kimia mais toza mpe na bapapa chéri jibe piana kofi olomide toza mpe na bafali pupa toza mpe na misalesi pardon mwana ba charlesi apema na kimia papa charlesi ndeko adeni lesi oyebi no nisa lesi ye pa azala awa ayeba nzembo noko nalinga mingi nisa ekimi nisa bokango na libanga ekimi nalinga mpe nzembo noko alinga ayeba mingi ndomona esu te okomi mingi tro mondele okomi mingi kokenda okomi otika biso toluka po toza mwana mboka membe koso te Nathalie eloko ni esala osiko naloba ndenge nini Nathalie okobimisa kan omoni carrière nanga ntango ebandaki moni carrière nanga solo ebanda na 2008 officiellement